Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. En famille, Makoya Loko Nakabali défilé. Maninga Kedasi, Maninga Mokola, Makoya Ndeli Salisa, 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 Pesane, Pesane. Otine Nini na Salame na Kokite, Tika na Yemba Kanatimo, Tika la Siye. Confessa de combo, ma boca makasi, ele papa, asana nini, pelo kota na mono koka kase maloba, na mitali pena tuni nanza, na impate na yo, boni na no komo, boni na yo. Bayena salisa bapesi ngai nde mokongo mokili sokande isaponge balinga na yebisa bino lisese papa mokasi nyaka kontra ye na liwa liwela kaka ye jamais koyana ndeko na ye mwana liboso ya mibale ya misato ya mine yake papa wana simbi moto apanzibi na mabele liyo oh liwa boni 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 bo boni nanga yeye ola kaka ngai okoyana ndeko na ngai sama iwela lakina mabele ni koseka ikata nakina mabele waneza yeye mokolo agotinda nga kozuwa yo nakolaka te mokolo te mbula te lilaka te papa wana simbi moto akomande kolina akomande kosambela yo bibibili eloko na poshe na yo yango wana na mokili baninga mpoke ya moninga baso minisalo soya.
yome oh mama akola likambo koya yekola kata ya mwana ya mama okobelela ezali concerté ezali toye awa po GG azwi lisungi idée ya koloba ke non tokanisaka mpe bandeko na biso orchestre ezomata awa yango nde otina toyeli awa to encourage bango aza na mwa 10 francs kopesa mpe apesi mais tina nango eza bamona mpe ke non bayelo akataki ndule mpona biso tomata donc yango wana na kosenga na bino mobetela bango maboko. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'icône, le monument de la musique congolaise, Redi Amissi, Bailo Kanto. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Alors, en entendant que le groupe Thème Léopard, Olivier Adriano prépare leur son et puis on clôturer avec l'artiste Gaze Maoete. Voilà, nous sommes là. Tofungani misolelo tomoni bozo badio soto sali oya kobongisa kama aveni ebongi Kina mosolo ya mboka Kongo tosala ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo ebe ya zoku Kongo ya mwanya kasa ya mila Kongo ya makasi Kongo ya mkoyi mboka Kongo mboka ya bakoko Kongo ya Afrika, Kongo, mboka ya bakoko. Kongo, bokongo na papa lobi, bakolula ya Kongo. Merci pour la bataille. Kongo ya basama yele Kongo, mboka ya bakoko. Merci. Michel Moulamba. Salisa yo CG Abou Kobo saliote Komo Bokongo na papa lobi Boko lula yango Merci. Komo ya bata mayele Koko Koka ya bakoko Kongo
yaba koko Aïe, la boîte au bakash. L'offre bongeli. Kasi na suki nafukami epai na yo kamere visite bango pesone shokola misinga nawe papa libale komi kaka na bondela elongo ekutu kobondele komi nasambelaka mokili nga makambo ebele nga nakanisa mingi ye nasengi na nzambe asunga ngai mpona vanda na shongo ai mobali ntango alingaka mwasi mama azangaka nsima te mama yebe na mileli nzoto na mikami na satana na mileli nzoto na mikami na satana Seigneur. Kasi na suki nafukami epai na yo ye kote de visite bango pesama shombola mwisika nawe papa libale komi kaka na bondela elongo kutu kobondele komi na sambela mokili nga makambo ebele nga nakanisa mingi ye lingaka moto mama ezokaka nsima te mama yelo na mileli nzoto na mikami na satana na mileli nzoto na mikami na satana
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vrai, c'est extraordinaire, c'est intéressant, excusez-moi, mais c'est aussi à la fois triste. Est-ce qu'on peut d'abord applaudir pour cet orchestre, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Je vous en prie, merci vraiment. Je vais dire que c'est intéressant, mais il est un peu triste. Moi, je le permets pas. C'est-à-dire, dauphin, tu ne dois pas être triste. Une personne handicapée, c'est une personne à part entière. Donc, une personne handicapée est capable de tout faire. Étant donné que c'est une personne à part entière. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans une société où la majorité des personnes sont ignorantes par rapport à la question du handicap. Donc, voilà pourquoi tu peux dire ce que tu viens de dire là. Mais tu dois retenir qu'une personne handicapée, c'est une personne à part entière. Elle est capable de faire tout ce qu'une personne peut faire dans la société. Et puis, vous devez savoir tous que nous sommes tous des personnes handicapées potentielles. C'est très important. Donc, la question du handicap, nous devons faire un effort pour la maîtriser et la comprendre. Donc, le handicap, ce n'est pas l'affaire des autres, ça nous concerne tous. Ok, personne n'a demandé à devenir ou à être handicapé. Voilà le message que je voulais passer à Dauphin. Donc, il ne faut pas être triste quand vous voyez une personne handicapée danser ou faire quoi que ce soit. Donc, il faut plutôt s'en réjouir. Ok? Merci. Voilà, on a rectifié. Ah, j'ai compris. Ma Mission TV, le miroir du monde.